Malamu o mabota mabino mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na confiance et fidélité au bope sakabiso surtout la bande de biso ya diaspora. Avant de faire la édition mokola lelo bonzana ba sommaire boye ba keto kobeta masolo ya signature avenant entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine et betama kitoko po ezala masolo gagnant peu. Beaucoup de gens la peine de la mort, peine de capital, et là, la République démocratique du Congo. Donc, l'homme qui a mis ça, comme déjà maillé le petit cas, mis ça là, on a peu. Beaucoup d'éléments, maman Bichette, lui, sur Azalaki, là, maman était jeune, parce que là, il a cadre à moi de la femme. Mbote lisusu on mabota mabino tala ndenge te fongoli édition la biso mo kalelo na élément oboye baké après ba négociation ya ndenge boye baké ba ministre local ya mine ya infrastructure ya budget bazala qui devant le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la signature ya avenant la représentant ya gouvernement ba entreprise chinoise de manière que partenariat stratégique oyo ezala gagnant entre les deux pays tous les éléments on a ba détail ya makasi. Ndeko ya Congo, botala awa, boyeba ketoza la cité de l'Union africaine, na salle oyo, et mesala koyamba ba ministre, na ba moment surtout oyo, bazaka la ba réunion la bango. Mais tout oyo, ezala ki na cadre, ya cérémonie, ya signature ya avenant numéro 5, na convention ya collaboration relative ya développement, ya projet minier, na projet ba infrastructure na République démocratique du Congo. Bondi melanga ike, nyoso esalemaki, mukolo jeudi le 14 mars 2024. Mais, ebandaki nanu, la rencontre moko, entre les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Naba responsable ya gouvernement ya ba entreprise chinoise. Rencontre oyo naba membre misusu ya gouvernement na directeur ya cabinet ya chef de l'état bazala kiwana. Et bongo tango e kokoma na événement oyo bazala kozela ya signature liboso ya président de la République tour à tour ya avenir convention collaboration pour représenter le gouvernement ya ba entreprise chinoise na vice-ministre ya budget oyo a représentant qui titulaire na ye azala ki empêché na ministre ya mine, na ministre infrastructure et travaux publics, moi Mboka Alexis Guissaro. Na cadre histoire et sengeli boyeba que le 22 avril 2008, l'État congolais a salaki na groupe yaba entreprise chinoise, convention collaboration, na cadre de développement ya projet minier, na projet ba infrastructure na République démocratique du Congo. Mais eyaki kozala modifier peut compléter na cadre avenant. Après qu'on sala yango mokonzi ya mboka ataki cadre ya kosolola lisusu liboso ya kosala yango esalemaki conformément na esprit ya déclaration moko conjointe entre République populaire ya Chine na République démocratique du Congo pour na kozongisa convention moko globale ya partenariat stratégique na objectif ya kotia équilibre la partenariat oyo et comme 50-50 topé gagnant. Parmi makambo oyo ezalaki d'accord na négociation yango boyebake Tokoki Kolobela montant investissement pour l'infrastructure de la République démocratique du Congo, il y a valeur de 7 milliards de dollars américains. Tout le monde a équipé. Présence et ma personnalité est belé oyo, bazala ki wana la signature ya avena wana entre ma membre du gouvernement, na gouvernement il y a ba entreprise chinoise, lokola ba ministre, na inspecteur général de la finance, moi Mboka Gilles Alingete, na bandeko ebele. En tout cas projet oyo, tout le monde n'engage kei, en tout cas ebe tabara kitoko de manière que Congo pe a bénéficié. La canne de minerai oyo ebimaka awa na zela ba chinois yango. To betisika kambonda. Totikali kaka la signature avenir wana devant le chef de l'état boye baké. Ba membre de délégation oyo bazala ki na masolo wana lokola ministre d'état ya charge ya ba travaux publics ya mwana mboka Alexis Guissaro, na directeur cabinet chef de l'état mwana mboka André Wambeso, ba pesa ki ba éclairage na mbunda o ba beta ki liboso ya caméra ya Wilfried Samba. De quelques mois, nous avons abouti à cet avenant. Alors, quels sont les dividendes de la République démocratique du Congo dans cet avenant? C'est que
En termes de chiffres, cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3 milliards 200 000 dollars, aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de routes qui vont s'ajouter dans notre espace national. Ça, c'est une première dividende. La deuxième dividende, c'est une dividende économique. Nous allons effectivement, pour la partie économique, obtenir des apports financiers, des contributions financières en termes de dividendes d'impôts. En ce qui nous concerne, parce que c'était le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. Quand le président est arrivé à la magistrature suprême, le constat qu'il a fait, c'était que notre économie était complètement désarticulée. Vous savez qu'on parle aujourd'hui d'intégration économique à l'africaine, mais quand vous regardez la République démocratique du Congo et vous comparez par rapport au fonctionnement de l'économie depuis l'époque coloniale, c'est que les zones de production étaient reliées aux zones de consommation et ensuite à la principale zone d'exportation qui est au fait l'embouchure du fleuve Congo et par les deux ports principaux qu'il y avait à l'époque, Matadi et Goma. Et notre économie a énormément souffert parce que toutes ces infrastructures ont été détruites, ce qui fait que nous avons sensiblement... Donc la justice est dossier à Bukangalozo l'homme en cravate rouge. Moi Namboka Augustin Matita Pogno et consort impliqué. Bakosamba sur le 18 mars cité et commis repoussé la date le 18 avril 2024 pour contourner après si explication il y a pourquoi il y a rapport voilà tous les éléments. Ndeko ya Congo kaka ndenge balobaka ke butu ata eza molai tongo esukaka se na kotana bondimela ngai ke jusque là procès ya Bukangalozo oyo bana mboka lokola Augustin Matata Pogno Deo Gracias Mutombo na Sud-Africain Goblet Christo Stéphanus baza impliqué ezaka kase ko umela po verdict ebima ba congolais baye ba vérité ya misolo ya l'état soki ekene na libenga ya banani masolo ezalaki prévu ezonga le 18 mars oyo mais Cour constitutionnelle a renvoyé yango un mois encore de plus donc le 18 avril 2024 yakoyeba ezake Cour constitutionnelle a betisi mbondake asali yango na kamoko ya force majeure po auti kozala na ba charge ya makasi ya Assemblée nationale pe provinciale ya ba élection ya le 20 décembre 2023 yakoyeba ezake audience publique et kozala mukolo ya jeudi le 18 avril 2024 na 10h ya tongo esengeli bosimba ke procès ezalaki suspendu na 101 novembre 2023 po na ko permettre mwana mboka Augustin Matata Pogno l'homme en cravate rouge oyo azalaki candidat na présidentielle pe na législative nationale Azwata et à Kosala ba campagne librement avec impact dans l'idéologie. Oh, et Sengeli Boye, dans de rappel, et ça que l'ancien premier ministre, l'homme en cravate rouge, Mwanamboka, Augustin Matata Pogno, na homme d'affaires sud-africain, Goblet Christo, na Deo Gracias, Oyo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, baza poursuivi pour le détournement, il y a plus de 115 millions de dollars américains. Mais, entre-temps, Deo Gracias, na Matata Pogno, Bazape accusé na masolo mususu ya 89 millions de dollars américains oyo ezalaki destiné ya kotonga marché international na ville province ya Kinshasa. Dossier oyo eza vraiment à suivre yango biso. Tobetisika kambonda. Toyebisaki bino na basommaire boyeba ke trahison na armée, ba terrorisme, ba banditisme urbain oyo tobeka lokola bakuluna nyonso eza misala moko ya kitoko te boyeba ke ba conséquence eyeba kasi po sikoyo peine de mort ekozala lisusu ya maloba te mais ekokoma vraiment action. Donc ceux qui ont mis ça misala oyo en tout cas ni changer ni bongoma po ba service concerné baza déjà alerté tous les éléments oyo. Mwana ya Congo esengeli boyeba ke yo mutu oyo omesala kosala mabe
ya koboma batu na kibanditisme na yo yeba ke sikoyo ekosukela yo mabe makasi. Bondimela ngai ke la ministre d'État en charge ya justice mwana mboka Rose Mutombo awuti kobetisa mbonda na note circulaire oyo apesi la président ya cour constitutionnelle, la première président ya cour de cassation, la procureur général pour la cour de cassation, la première président ya haute cour militaire P, la auditeur général ya FRDC. Baebake levé laboratoire ya exécution ya peine de mort la République démocratique du Congo et salemi avec impact na idéologie. Selon le ministre de la Justice, depuis presque 30 années oyo eleki partie orientale la République démocratique du Congo et comment esika ba conflits armés mingi ezako salema na ba pays étrangers oyo bazoka bénédiction parfois ya complicité ya ba compatriotes congolais. Nango depuis banvula ebele peine de mort attaque balobela kango na justice mais ezalaka exécuté te po formule wana exécution ya koboma mutu basispana yango na gouvernement congolais depuis 2003. Mais esengali boye bake pona kolongola ba traite na armée na biso kosilisa ba acte ya terrorisme na banditisme urbain oyo tobengaka kuluna pe oyo ekomema liwa na paisible citoyen. Gouvernement a décidé kolongola formule oyo ezala ya consuspendre peine de mort. Donc yebake sikoyo soki okwei na mbeba lokola traître na armée terroriste kuluna ya mobomi batu po erbo ataka batu na ba machette boyebake batu misusu bakufaka yebake suka na yo l'état ako exécuter yo. Donc, à Kobomapé yo. Bondi Melanga ike, peine de mort et qu'on frappe makasi. Même dans l'opération, il y a la police. Tango alukaka kozong sa kimia. Et si comme boulou ezali. Awa, ezako interpellé, conscience ya congolais nyoso. A changé et tambolinaye. On met ça comme ma patron, la zélé ba trahison. Côté qui samboka, na ba payapo, ba congolais ba koufa. Oza élégué, olula machette, na kikuluna. Obosala ke, kuluna 40 ans, na 50 ans azalakate. Yango oyo yekola métier oyo ekosala kelobi okoma itine société yope oyo ozala armée salape o défendre des patries kitoko discipline pe obéissance et surtout que armée ne pardonne pas aux traîtres. Même solo oyo en tout cas tokosenga bo élargir en pe botala ba administration à l'état po même ba traître bazepe mingi na oyo etali ba détournement ba fonds publics de manière que bango pe bateyama avec impact na idéologie ma solo oyo et que de kitoko comme sengeli vraiment ezala élargi yango betisika kambonda kaka la décision au gouvernement auti koza pour la peine capitale ya ba population ba betela mbonda po ba instruction au état musama kitoko kolongola moratoire wana sur peine capitale d'une part eza malam pourquoi parce que mutu nyonso nzambe akela azana posa à vivre mais boni mutu oyo azane kaka boye azwa pouvoir ya kolongola bomo ya mutu ye azwi pouvoir wana kolongola bomo ya mutu or mutu wana ya yongolongoli bomo na ye aza pe na posa ko vivre lokola ye. Alors soki bomo eza cher et pas ya mutu wana oyo alongoli moninga boni oyo balongoli bomoyi ezala cherté population tosepeli vraiment la nouvelle wana parce que vu insécurité actuelle na ville province ya Kinshasa nous na komi coopérer air nyonso et puis bakangi ye oke na ye na souciat bakene na parquet à que prison mais tozomona 2 ou 3 mois kaka même batu wana bazongi na bango susu babimisi ye. Alors pona ngai eza malamu peut-être à travers mobeko wana et aussi ça peut moi to ya insécurité na ville province ya Kinshasa coup sur coup yo bomi yo pe ba bomi yo ondeto anda otambola na ville ya Kinshasa oyo na tango akala to banda ko tambola air nyonso yo lingi ko tambola siko to ko motambola na ba limite tokomika 18h 19h déjà mwana bendana obando zonga ndako pona nini insécurité eza makasi mutu na mutu akomi kosala oyayo ya yebi machete nini tout ça. Alors bato bazalaka soki bakangi ye bake parquet alie mbongo abimisi bango ekozala su bongo te mutu akende su parquet te bokopone ke ezali reportage signé ya mwana mboka Wilfried Samba
na élément oyo boyebaki fondation Jonathan Sango à travers FJS devise bazali champion de masolo oyo etali vraiment assistance balobiki avec 500 frères pamba et qu'on permettre de faire de l'année osepela kitoko elongo yo na libota na yo toza élément oyo ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yebake na fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour ekosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bofete kitoko tala ba oyo bapesaka confiance na fondation Jonathan Sango bafetaki kitoko mvula oyo euti kosila asi na sepe ndenge tozwi biloko mbongo biso topesaki na biloko tozwi eza ndenge moko te po biloko tozwi eleki na mbongo oyo biso osali nini topesaki soza balance bango bamoni eda bamona ngo za lokuta nasengi pe beye baya vraiment tosangana po balobi no fait la force ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po baformation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo bamama bapapa bandeko basi pe mibali boya kokota na fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na banimero oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani na masolo oyo etali ba infrastructure boyebake projet ya kobongisa nzela Bukavu Goma na nzela ya République ya Démocratie du Congo Angola esali ke ba espère ba infrastructure bakita na terrain po basala ba évaluation ya bisika o ba travaux ekozala de manière que nyonso eleka kitoko toza élément oyo ndeko ya Congo boyebake masolo ya kobongisa nzela ya Bukavu Goma na partie est ya République démocratique du Congo na kotonga corridor économique transnational République démocratique du Congo Angola à partir ya nzela ya Kananga Mbujima ichi Kolongo na Angola projet oyo eko contribuer na amélioration ya ba service ya transport pe eko faciliter ba échange socio-économique local na ba zone nyoso mibale. Pour la construction de la route, notamment de 3 routes principalement, comme annoncé tout à l'heure là, et pour un engagement global du budget de cette année de pratiquement 79% du budget global de plus ou moins 119 millions de dollars américains. Il y a la voirie de Bukavu. On a déjà commencé. Pour les lots qui concernent le 85 km de la construction de la route, nous sommes en phase d'évaluation, n'est-ce pas, de soumission des entrepreneurs, n'est-ce pas, qui vont travailler sur cette route-là. Par contre, pour la route au niveau transfrontalier Angola, Congo et Kananga, Kabeya, Kamwanga, les documents sont déjà envoyés au niveau de la Banque africaine pour obtenir des avis de non-objection de manière à ce qu'on puisse choisir l'entreprise qui va réaliser les travaux. Et Sengali Boye Bake, bazone ya influence, ya projet, et zoka développement, dans la nationale numéro 2, la province ya Sud Kivu Pe, et dans la superficie ya 64 791 km ya territoire national. Zela wana, et qu'on a plus de 6655 habitants, soit 40% ya ba famille ruraux ba bénéficier na projet oyo na ba intérêt beaucoup direct et indirect. Ezala qui signé na janvier 2023 boye bake exécution nango
ezape pour contribuer à l'amélioration de la vie socio-économique locale et le développement de la République démocratique du Congo. Masolo oyo en tout cas tokosenga ke esala mafuma kitoko de manière que et ko permettre le développement ekotamala à la République démocratique du Congo. Yango biso Tobetisika Kambonda. Mois de mars, sans ma maman et salut que maman Bichette Lueso, femme forte et battante cadre des partis politiques INC. Il y a moi le mot Vitel Caméré à cela qui m'a bangé la rencontre. Là, ma maman est terre jeune couleur la commune scellée. Et cela qui aussi occasion qu'on a dit Sabango. Tant qu'il toque là, investir dans la femme pour un avenir meilleur à tous ces éléments. Il y a moi le mot Wilfried Samba. Moi na Congo, boye bake tozali na mois de la femme alors na cas de kaka ya sanza oyo et sengeli boye bake la grande dame Maman Bichette Lueso azalaki na mobange na rencontre na ba maman ya terre jaune na commune Yansele. Lokola pe azalaka cadre ya parti politique INC ya mwana mboka Vital Kamerhe atali pe alobi jamais akoki kosilisa sanza oyo sans que akutana na base na ye. Yango pe esalaki ke avec impact na idéologie akita kuna po la kolobela bango la taille moko ya kitoko lokola ko investir et pas ya mwasi po na avenir moko meilleur. Mais esengeli boye bake lokola pe azalaka mwasi moko ya losambo babandaki na lukokumisa nzambe na balouange na mabine ya kafu oyo esalaki ke bamama bazalaki esika wana bazwa esengo moko okondima te. Na maloba na ye mwana mboka Bichette Lueso une femme forte et battante apesaki ba remerciement et pas autorité morale na bango mwana mboka Vital Kamerhe pe na honorable Gabriel Mboma oyo aza député eli ya INC Tchangu. Lokola pe balingaka ye mingi kaka ndenge boza komona bondimela ngai ke espace oyo etondaki plein po ba mama bazaki ebele bayaki kondima na appel ya Maman Bichette Lueso. Na masolo la bango esengeli boye bake ba série de questions et réponses pe esalama kitoko. Mais na suka ya masolo bino moko boyo kandenge nini la grande dame Bichette Lueso abetsaki mbonda liboso ya caméra na biso. Merci beaucoup pour la mutuna lelo tozali na quartier Terre Jaune, la commune à Scellé. Et ça toujours dans le cadre, il y a un mois dédié à la femme. Comme thème, nous avons choisi pour cette activité d'aujourd'hui, c'est-à-dire investir dans la femme pour un avenir meilleur. Donc, quand ma coquille kati na moi si pour na tombama, il y a les lopes pour na lobby parce que tu es bien qu'il y a na kati à moi si ma camboza moi est belé, on zamba tia na kati à moi si. Moi, si ce coupé si ndaku, à couper ça au royaume. Donc, c'est dans ce sens-là que les lots célébrer le mois de la femme peut qui ça soutient aux anango envers la femme ou les victimes de violences, que ce soit violence conjugale, la violence c'est en forme ébélée, signer sur base sima ou faire entendre voix na bango afin que tout pousser bango. Pour faire attendre voix na bango. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Tellement que azalaka mama ya bolingo boye bake avant akabonela bango asikaki bango enveloppe moko consistant oyo ko permettre que bazonga pe ba vivre kitoko na ba foyer na bango. En tout cas ma soleil social na oyo etali Maman Bichette Lueso côté wala kutu ba mama basi ba yeba po ba mesana na ye yango biso pe monda ekolo tofulie moka ko soit de manière que kolozambe apambola ye. Bon, comprendre que le reportage est signé moi mboka Wilfried Samba. Autre chose maintenant et c'est déjà plus d'une semaine ma bisi ya société Transco et ça comme matin kaka pona koza la carburant et ça ko sala seul paiement ba agent là ba ka de société oyo ba komi ko le gouvernement pour après ça bango solution moko d'urgence. Ndeko ya Congo bondi melanga ike ekomi kosala soni pasi pe mawa komona ba réalité ya makambo ebele oyo eza koleka na mboka na biso République démocratique du Congo. Boye bake situation eza catastrophique na masolo o etali société ya Transco. Botala lokola ba bis ebele ya société wana eza kobimate ekangami na ba dépôt na bango ya masina na limité kaka po na kozanga carburant. Ba raison epai na bango eza ke
o bapartenaire nde baza korendre bango baservice ya kitoko te na masolo oyo etali ravitaillement ya carburant. Soki obimi na banzela oko comprendre yo moko ke babisi ya Transco eza komona na tepe ekomi pasi la population po ba vaguer librement na ba occupation la bango tellement que situation eza mabe makasi esali ke directeur général ya société wana mwana mboka Cyprien Mbere asangisa en urgence ba membre nyoso ya délégation syndicale po ba solola la situation oyo ekweli bango na suka ya masolo bondimela ngai ke Transco aza kolela lokola kanga na gouvernement central po solution moko urgente ezoma la situation oyo eza kotroubler via ba congolaise na ba congolais oyo ba mesana kotambola na babisi wana bino moko boyo kanenge nini mbonda ebetamaki. C'est-à-dire nous avons un problème sérieux de carburant. Nous étions pour parler avec le comité de gestion qui nous a expliqué toutes les démarches au niveau du ministère des Transports ainsi que des hydrocarbures. Et c'est là, nous, en tant que représentants des agents, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Ensemble, avec l'intersyndicale, nous avons pris aussi des dispositions pour rencontrer l'autorité qui est le patron des Transco, donc l'État congolais. Mais koyeba ezake difficulté ya ba carburant oyo en tout cas na mopazi ya Trans Academia kuna perturbation ezate po bana kelasi baza kotambola na bango kitoko avec impact na idéologie mais pasi kaka na bandeko oyo bamesana kotambola na cadre ya misala na bango ya ndenge na ndenge en tout cas basola Transco eza kokende mabe makasi caricature ya mokolo lelo evete size bakoko tiri elongo na igri matata nini boproposele biso ndeko na ngai boyebake misala ya bapaster mingi awa na Congo ekoma be kobota mbuma ya malamu pe misusu ebotaka mbuma ya mabe parce que bakoba pe kosalela basentiment na bango suka na yango esukelaka bango kaka mabe kaka ndenge tokolanda na masolo oyo. Tozali na matanga ndeko na biso akufi kaka ndenge ezalaka le pasta abandi mateya kaka ndenge le pasta abandi mateya bino moko boyoka ezali misala ya molili ndeko na biso azali kaka nzinga nzambe na biso akopermettre te boyebaki tokozongisa ndeko akosonga na bomoi kokamwa le pasta abandi invocation tokosukisa satan lelo tika ndeko na biso azonga tika ba ange basala misala kaka ndenge le pasta abandi ba vocation toka kuna keba pembeni ya sekei mabulu ebimi sanduku elingani sekei bouge nebisa bino bandeko tout le monde tout le mwisi ya zaza bamoni ndenge sekei elingani sanduku ebouge donc bayebi te bakende wapi mais lepesi mikendo depa epai ya koko tiri bino moboyoka ndenge nini abeti mbonda Ventiri bato bakimi cercueil ebouge sekendeko alamuki levier tiri etake levier sage yoka ebela ngambo na ye petit zala calme totala soki ekosuka boni nakosa bino te levier tiri alobi na petit azala calme totala ndenge ekosukela awa yebaka ke soki ozaka pasteur yebaka misala na yo mpe ekoyebana histoire oyo eza a suivre yango tobetisika kambonda na cadre ya page rose ya boyebake le président ya fondation loboko moko honorable Brandon Konga baroque ya boyebake abakisi mvula moko kati ya mavula oyo Nzambe apesa ye kolia mpe komela eza vraiment au rendez-vous et surtout que ntaba bokola mponga ya mongwele ekolia mona pipila kumbweta page rose ya boyebake le président ya fondation loboko moko l'honorable Brandon Konga baroque azali koprésente ba happy birthday ya bamembre ya fondation na ye lokola bajimo na ye po bango mpe lelo oyo bazali kofete ba anniversaire na bango akanisi mpe mama Thérèse Mbongo ye mpe abakisi mvula bongo kati ya bavula oyo Nzambe apesa ye kolia komela eza au rendez-vous mingi mpe tokei mpe na mama Ange ya mafuta ye mpe mwasi kitoko mwasi ya pembe abakisi mvula moko kati ya bavula oyo Nzambe apesa ye na ndeko Daniel Kaniki Kayembe ye mpe abakisi mvula moko kolia komela eza vraiment au rendez-vous kaka ndenge ezalaka mpe na ndeko Théodore Kibonge ye mpe abakisi
bapesi vraiment kitoko en tout cas ba happy birthday leo na koti ya mbonda ekobe tokosukisa na ndeko Gaël Pocho oyo mazali membre effectif ya fondation Loboko Moko en tout cas happy birthday la bino eleka kitoko tala ndenge tosilisi édition mokolelo me tokokambola te sa pour otaboza basomero na biso boyeba ke tobeta masolo ya signature ya avenant entre la République démocratique du Congo la République populaire ya Chine ebetami kitoko po ezala masolo moko gagnant entre les deux pays pe olendaki masolo ya peine de la mort pe peine capitale ezongi avec impact na idéologie awa la République démocratique du Congo en tout cas tokebisi kaka bato oyo bamesana kosala misala ya mabe pe kolendaki na activité ya mama Bichette Lweso oyo azalaki na bamama ya terre jeune kuna na commune ya Sele de Moneke mois de la femme eleka kitoko mpona bango tala ndenge toboucle complètement édition mokolelo boyebake sime kamera ezalaki misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba réalisation la montage ya ingénieur Igrid Amatetanga alani la présentation en tout cas pour continuer toujours ébélé pour s'abonner la chaîne YouTube la mission Monda école officielle P bon la activité la ébélé pour le sango là-bas pour ma quoi mouké dédicace spécial là-bas ancien grand hôtel de Kinshasa surtout mini ba maman pour les sans la bango en tout cas donc à la prochaine masse collège à Zonité je vous aime beaucoup plus bye